Dame Koubissei, génie de Dallas. Donc, nous donnons le toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité finira toujours par triompher. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais elle finira toujours par triompher. Tu sais plier, vous en avez choisi, Ndimi, Dada Muzinga, Asali Mabe, avandi mwa moke, fanatique, ba suspendre, avandi nanu mwa moke, aozonga sima, tozosala ba investigation, pe ba place nini, bato nini bazali blessé, banani oyo bazokaki, na mabanga oyo, Dada Muzinga abwakaki. Nayebi ke président d'homme na Lille 100 mètres. Mamado na Monica 100 mètres. Ya Willy Pension ezwi ete ezwi sunani. Ben Muka Chamuna Malemuela 100 mètres. Ezwi sunani. Bertin Mosolo Bank 100 mètres. Ezwi sunani. Bazaka Freddy Ngoma ezwi su Freddy Ngoma 100 mètres. Ezwi de golf kizola te. The president. La légende. Le président légendaire golf kizola ezwi nde yete. Ezwi sunani. Efrapaki li sunani. Efrapaki ba mikolo nyonso. O basala eke wenge ezala wenge. Dada sengeli bango nde fo. Falolo baki bakende retraite. Bazala na mopanzi. Bino ba jeune bobima. Mais sikoyo bato bazo déplorer dada. Place bato bao regretter ezali babi le roi de la forêt ayaka États-Unis fort. Donc trop quoi. Banda le roi banda oya États-Unis yo nano kenda otala le roi te wana déclaration ya bafana. Yo loba mec non le roi de la forêt aza yoza fani numéro 1 ya le roi de la forêt koma kutu na liboko na wenge maison mère okoma wera sona mukongo. Mais le roi ayaka na Chicago yo mona na kati yo kendaka te yo zalaka na ba raison ote bana banana mike mwana kendeza te Sugar Baby andimaki ayaka akengelo bana mwa muke po yo kende otala le roi de la forêt yo lingi so Sugar Baby pete Sugar Baby akenda ye ozomona Sugar Baby alobaki bien Alex Ntima oyebisa dada na ye okengelele bana mwa muke ye akende otala le roi de la forêt yo lingi so Sugar Baby te kuna na yo okengela bana po kende otala le roi de la forêt oyo mbali liboso te le roi de la forêt ya le roi de la forêt longwe Chicago accueilli mariage ya dessin Escobar na Dallas banda Houston tu Dallas ezaka à 2h30 on dirait 3h du temps pourquoi pe kodémarrer mutuka yo pusaka tokei mokomi te okete Dada Muzinga billet kofuta billet kolongwa Houston kokende ti na Chicago eza cher dans les $500 mais koconduire ekokutoka ata mosu aller retour $150 Dada Muzinga place bafani bazolela yango wana babika oui bien sûr Dada Muzinga aza mpena fan ya le roi de la forêt makelele ebele mbanga danse koleka zaka mpo zaka Dada Muzinga aleki zakaki babaso na mbanga danse me moto okumisaka nano simba ya ata na liboko te na opesa ya ata mbote te tokendaka epa le roi de la forêt mpo tokende kokanga bafoto te eza c'est parce que tolingaka le roi de la forêt foto wana tokangaka na le roi de la forêt ezalaka très important bino obule le roi de la forêt aza nani mpo tokomosola na le roi de la forêt tokutana na ye bino oyebi valeka le roi de la forêt te namoni bana wenge yozi opportunité ke pardon bozela yozi opportunité ya kokutana na le roi de la forêt okangi foto te mpo lobi oza mwana poto vantard mitali yo nga kutu ebele kutu ya bafoto nakokanga
et puis ngai kutu makambo wana boyebi na les rois de la forêt tokendaka na biso pambama na ngai nakokisa bino audio moko mes amis zela ozala niveau déjà ya likolo mon frère yoka bolanda audio oyo ensemble tolanda audio oyo masa na ngai Guylaine Nasala bango bazalaki na bango deja na mbongo banda kala Guylaine Nasala na kimbango bazalaki ya baprêtre père na bango azalaki na mama na lar mère na bango azalaki na mama na lar Claude Nasala akenda mikili kala na tongo avant wenge panzana sikoyo Guylaine Nasala maso aza sans complexe mama na esprit Guylaine Nasala tolanda ye moto na ngai yo oza master na ngai niveau déjà ya yo se chanza oza na niveau déjà ya likolo mon frère yo fo na dana bawera boy oyebi bato kombe baza na posa omona ata wera boy bamonaka ye kutu te obana nao ndenge nini me babiso okutu owera kutu te donc tobana nao nde mpo tokutana na ye mais yo ozalaka na ye oliaka na ye bosololaka bobetaka kati sikoyo niveau eza likolo te moto na ngai niveau eza likolo donc ngai nazala kutu nakanaka un jour solo kutu na king yo nde fo memaka banzela wana nga mpe nasala monake na soko yosala moto eloko ya bien fo koloba namoni eloko ya bien mpa na ofuna biso kwa masala masa eloko wana eza kitoko eza bien eza classe eza ndenge wana moto na ngai pourkui namoni masala na eloko moko ya bien nayimayima ou bien naboma na sa motema naloba te te na koloba yo moto na ngai ti tokoli ensemble te bana nao ndenge nini moto na ngai wana master na ngai bayamba nga na Paris master na ngai Guylaine Nasala bazalaki na mule soda ya poto diavo bamfumu bambongo akwea te Europe apindinga na Michou Ndongala do Michou Dati tozalaki amonaki plan moko nayebi se ayaya yo kutu babiloko deja bino bozalaki na bino te na balinkondo abika biso na toya bamikili tata te mama te yo moko abirien ya yo makambo echangea okomana baniveau moko boye master na nga ta le roi de la forêt na bino bomoni kaka le roi de la forêt mpo tovandi boye toyosola ko tani nga lobi eza na bato bazozela bavanda pembe na le roi de la forêt bakanga ta foto baoko kozwa chance wana te master na nga piroje tingani igwe pisi de moto nzambe alobi yaya relation oyo natongi na pasi na koboma yango te likolo eloko adimi po ye akomi chef de gouvernement na wera amerika piroje tingani igwe pisi de moto nzambe le chef du gouvernement abi tika nalongola nano dada muzinga na wera amerika tosala bainvestigation soki balobi tozongisa dada muzinga azongi fanatique ya le roi de la forêt wana tozongisi ye mpe na wera amerika c'était comme ça avant na banda kosola na le roi de la forêt na banda nani kosola ngai na frère Patrice parce que deuxième passeport ya frère Patrice grande sœur na ngambo asalelaka ye badémarche ngambo nakenda kodépose badossier na affaire étrangère nakenda kozwa frère Patrice na parle toyeti na affaire étrangère parce que passeport ebungaki ezomonana so te balobi oza na identification mosusu tokobimisa so passeport mosusu te komaki problème frère Patrice ayebi so nabeteli masolo mokolo nabetelaki masolo oyo akamwaka asekaka abi o frère Alex ngebe frère Alex ezalaka nde yo moto esalaka badémarche ya passeport ono esalaka mwa jar je vois no frère Patrice tozalaka na ya denzu luzitu tele banda solaki na conférence na frère Patrice patrio obosanaka te idéologie toujours quoi voilà bana wenge Alex ntima oyo ozomona mpilan kaka ekinkesera loba maman esprit bien formé na robado vitesse de croisière mwana centre-ville ingénieur de surface le terminator nzeta mbila bazokata ezokola l'inamovible monsieur l'aviateur oyo tolobaka yango torealisaka soki tokorealize te tokoloba pe te na kati ya boutique boye boteka babiloko ya danse omoni mpena baberoti baweston bakupe ebele ya danse awa bomelangeaka forme nyonso to bozala na forme particulier oyo botekaka bon d'abord biso on a la boutique oyo ozomona eza boutique mais toza na usine toza na usine oyo efabrikaka nyonso eza wow
ya biso moko ici. Ouais. Donc à part oyo tozoteka wa totinda mpe biloko na bapays ebele. Ok. Na baitalie toza na bacommande ya baitalien na banorvège, donc totinda biloko baplace ebele. Mais mingi na boutique awa toza basé mingi na Berlotti Weston parce que eza basapato etekamaka trop. Travailler même qualité net pièce à Berlotti. Oui. Eza 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique awa, on somba on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde ce que photo timbela parce que place au qui bimsa 910 €, oye awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de 900 € quelque part, et puis nous avons travaillé, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Assi de Jim Mampata, tout ça, Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, Noginutala les rois de la forêt Mbala Moko na Chicago quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent moni na la forme, oh, tant on l'a tant de coups les rois de la forêt, donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a ces plans.